Yeba mibali ndenge ni na binanga mibali tabi oh yozo kosa ba âge na bino na Kinshasa to yebi kin moi déjà 10 ans 11 ans 9 ans yebi da mibali abi papa nga binanga mibali te oh comme yebi mibali te nga mona la kiso na yo ya moi si soki a régler bana 11 ans ba obotola ba femme mariée mabala ah bana 11 ans ba mito papa ba to ya Sofia ango ke batamongo ba sungaka ya nana efie me ayo eleki nana efia sungaka tabana babola nana efia sungaka tabana bazanga baboti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana efi bosabone trop na planète nana efi bosabone trop alors na sibino ki bandi konanga bosabone na planète nana efi vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc nanga bokota bosabone bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge ya système ya mikolo yo nzambi courage yope base vraiment na lingibino trop vraiment merci planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, mon swag, le prince Racel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et filles, nana et filles, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et filles, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Yo s'abonner kaka. Au moins là il va perdre l'autre. On sait pas. Éternel. Salut partout dans le monde. Salut, je vous salue au nom de Jésus. Ça toujours Choco. Chroniqueuse Nabino et site Namino Bolingaramik, planète Nana et fille. En tout cas, nous avons rappelé Bino pour na site Namino O Bolingaramik, planète Nana et fille. Et puis, na ONG Nabiso Nana et fille. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas dessus. Site O Eza, site Yabouzo Bate, site O Epesa Kabino, information, il y a bien. O Ememe la Kabino, message, il y a bien pour la bande en Zambé. Et puis, nous avons rappelé Bino pour continuer toujours. Merci toujours de vous continuer à soutenir Maman Nana et fille pour la fondation O Nana et fille. Pour na orphelin surtout na ba condition tozala ngo na moment oyo mbokeza na passe surtout na Kinshasa. En tout cas merci pour la soutien na bino ndenge bozo soutenir biso et puis bo continuer toujours ko benga ba numéro oyo ezana se pour la ba soutien na bino pour na bana na ba orphelin ba zota lipa pour condition vraiment toujours vivre na mitu au na monde et ça vraiment mabe makasi. Et on a rappelé bino que bobo santé toujours ko soutenir site na bino planète nana et fille. En tout cas na pesi bino sous merci pour être tozonguli sous lelo na histoire moko ya bien oyo toyaka nango comme d'habitude eza histoire moko ya pasi eza histoire ya pasi oyo toye nango lelo pona ko expliquer bino eza facile mais photo lo bango parce que site oyo eza site ya mosala nzambe donc eza site oyo to baka toujours toyaka toujours na ba sujet ya pasi pamba te parce que na kati ba sujet mabe wana ndi yango e ko sala ete batu ya mabe ba bongwana pona site oyo donc sujet na biso ya lelo eza histoire ya maman moko azaki na Londres. Mais avant que je commence nazo pesa d'abord merci na cameraman fidèle na biso Chilo Motema, cameraman mon fidèle. Merci vraiment Chilo parce que Ozana toujours na biso et puis qu'on peut ça sous naza penga mon côté na plateau na ko pesa micro et moko bomona comme d'habitude donc j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour Choco pour la parole. Sophia, j'espère que va tout déjà ba monio va comprendre que ça Sophia ni no quoi ça téléspectateur non pour la journée à l'élo. Donc Eza passé pour l'histoire donc Eza passé ma cache. Chers internautes, bino mo bozomo la Sophia lobi que Eza passé donc moi lobeze donc ya ko lobeze belé oui mais ngande mutu na ko banda nan ko loba après Sophia ako pesa bino message mususu. En tout cas chers internautes, histoire Eza boy. Il y avait une dame à Londres. En fait, Azaki a na Kinshasa pour l'instant à Kenda Londres. Après on va à Londres et à qui
Nezala kaka bo jeunesse abotaki mwana ya mwasi awa na Kinshasa. On babala qui était abotaki mwana et puis cause occasion ba famille basala qui poto ko kende Londres. Tanga komi na Londres ay ko za pe fiancé, ba fiancé ti ba ko comme en étape ya mariage. Et puis ça peut mobile clair que j'ai déjà mis au monde na mwana nga moko ya mwasi azaka na king. En tout cas, chers internautes, ba yo kanaki très bien pour na si Joanna basali pe mariage makamte le kaki bien et na tanti na biso ba ki obota mwana ya mwasi bana mi balé plutôt ba bota ba mi balé puis oazan Kinshasa. Mais comme ça le forme aussi principal oh chérie comme moi naza liboso balé ki bazali to benga moi na biso moi si aya pour la soutenir son maman chérie abino pas de problème bala CPA qui en tout cas et bah ça que fort jeune fille aya qui chers internautes jeune fille tangoye a komaki na âge ya 11 ans a komaki na âge ya 11 ans aina na Londres ayeko koma la Londres ba fandi pe na papa na maman nyonso ebandé koleka nango très bien et kokoma ba maman akomaki kosala mutande kotikala trop na ndako te papa eki kotikala ndako atikala kana ba petite sœur na yemi bale wana na nda oya mwasi wana mukolo batikala kala ndako maman tanga zui mwana et le calboso avec kosola mwana tunie abi en tout cas vraiment nga ntika ki mwana muke ko mona mabete oza mwana nga mwasi maman solola kana mwana na ye est-ce que nous zaki na Kinshasa pour na kinto ebi ba jeune fille akin ko biso déjà ba vitesse 10 ans 11 ans déjà vitesse abi si est-ce que tikala ko yeba mobile te abi non maman nga na tikala osala eloko a bongo atam ko monter maman abi OK c'est bon non mais mon hôpital maman ça dérange pas mais manga en hôpital en tout cas chers internautes maman a même qui moi na un hôpital ba ki ba sel ba examen makambu nyonso tout nyonso le cas normal azaki na normal eloko morote en tout cas maman sepela ki makasi akoti pe moi na classe moi la pe komi kotanga chers internautes maman komi ko kende musala atika ka mwana na ye ya mwasi na kati ya ndako na baleki na yemi bale ya basi oyo yaki ya 11 ans na pe akomi kokola ba 12 ans 13 ans 14 ans j'ai comme ko pusana papa wana mobali ya maman na ye akomi ko poser ba question oh yo ndo za boyebi mibali te oh papa nga na yebi mibali te yeba mibali ndenge ni na yebi nga mibali te oh yo zo kosa ba âge na bino na Kinshasa to yebi kin moi déjà 10 ans 11 ans 9 ans yebi da mibali abi papa nga mina nga mibali te oh comme yebi mibali te nga mona la kiso et comment lekela mwana ti mona abi oh olakisa nga ndenge ni abi nga na olakisa yo na olakisa ko banga te en tout cas chers internautes akotisaki mona ba idée ya mabebele na mtu en tout cas longolaki mona somo akosi na kosala lobo et ceci c'est là et le côté nga d'ailleurs kutu naza papa na te ezala ngo eloko moko te na banda kosala o nyonso mwana ayaki kondima bakomi kobima na mwana deux fois soki alinga sala ngo mwana aboy a droguer mwana akomi ko forcer mwana akomi ko forcer mwana ko forcer mwana deux fois au mona bona babazana baleki ne bafandi babenge na chambre ko finalement le mabele ko simba sima mwana partout donc ayebisi mwana que soki a osé koyebisa maman na bango akoboma mwana chers internautes bino mo boyebi nini o papa na banda ko lakisa mwana munduki mbeli to nini parce que andeke grimase makasi talaka ki ayisi mwana solo bina ko bomayo donc alakisa ke ba makambo moko boye o eza au delà ba penser na biso mwana abomba ki secret wana bakomi ko bima bakomi ko babima kana nanani chers internautes une fois maman akendaki musala ka ndenge za comme d'habitude mwana akimi classe maman yebi ke mwana akendaki classe mais nzoka mwana akendaki classe te basaki cop na papa abimaki abisi mwana lobi ke oya okutanga na prince wana ya munene papa abimaki avant akei asombi babiloko ba cadeau banini allez mwana landier nzamba lalaka te maman akende musala yoki nzoto bien te asengi permission asa nini azonga je vous dis que soko sambela nzambe ata mabezo sala masima na ona ndenge nyonso ezana mukolo o nzambe akozala capable ya ko confondre da ko balola makambo ko sala o kutu ba penser na yo o kana kite ndelo ko salamelaki mwasi wana parce que alingaki mobali wana na bolingo solo mobali nde alingaki na bolingo moko boye ya intérêt. Allez, mama zongi. Aye boy akuti ba oya mikie na ndako.
votre yaya? Oh non, yaya a kenda e classe. Oh, mais héros déjà il faut qui azonga. Ndenge nini azongi te puis héros yo. Si l'héros azongi te na sens ni. Maman a rapidité a keti na école na bango. A komi kuna balobi que non aujourd'hui ayaki na classe te. Tomoni e pété. Sikoyo mwana ake wapi? Bu mwana aye kozonga. Yo uti wapi? Oh non maman. Akosi mama ka no camarade nanga moko azaki na dette nanga. Aki na dette nanga bamongo nango pesa nga oyo na sala ke konzo ma camarade nanga moko azongisela kingango yango na baki keso na ebisi osilika na ke kaka kosomba babilo nanga mikemke. En tout cas maman tali ba jar ya biloko mwana sombaki. Bon. Ameka qui a pu comprendre parce que mon désir est moins évolué hein. Ameka qui comprendre par rapport à l'assurance oyo azanango par rapport à ma docteur balobaki. Mais maman comme romona mona sous moi na clarté, moi na comme moi avancement boy. Maman ebisi moi na bi nga na comprendre comportement na yote. Donc ndenge naza boye il faut tozonga sous na hôpital. Oh maman comme manonga na hôpital té parce que na nga sous vierge té na copain nanga. Ah, vous avez la copain na yo. En tout cas, cher internaute, et les qui maman makasi, moi a continué qui toujours na kobomba. Mukolomoro moi la alali, ae kolota ndoto, aebisie que yo lokola, ozo continue toujours kobomba secret. Oyo, demi-père na yo azo sala yo. Ce qui continue kobomba secret oyo okukufa ou soit oyebisa maman na bino. En tout cas, moi na abanga ki cher internaute à partir à wana moi nazaki na somo donc esimba ki souté a qui corrélater maman na histoire nuance tout au début ndenge bandaki ti ndenge lelo et comme boy. En tout cas, cher internaute, je vous dis que histoire oyo eza histoire vraie oyo ezo lobama na minchu o na poto donc moi na wana batie na ba réseaux sociaux ba bibier partout donc vie à moi na est comme un danger. Maman à moi na azosenga conseil cher internaute basala nini basala divorce punition nini apesa mobali wana. En tout cas vraiment numéro yango wana eza na se écran wana. Bobenga bapel na bino botinda ba message na bino en tout cas toza aza vraiment na besoin de soutien na bino bo pesa ba idée ndenge nini akoki ko pesa papa on a punition et puis pour qu'elle se s'en sortir na makambo oyo et puis na plateau le quoi na nga moko te tozana ndeko na nga Sophia en tout cas tozomeka ko débattre sujet oyo na plateau to meka ko pesa non ba avec ko pesa pe opinion na ye par rapport ya ndeko na biso oyo azozela résultat OK to sungaye Sophia pona yo na ba sujet oyo nyonso tout lobby etake moi si maman moboti mwana ya Nzambe opinion na yo eza nini? Choko, merci pour la parole. Donc l'histoire vraiment est celle nga passe. Na mité na place ya moi si wana po ngape na za maman donc na mité na place na ye donc eza passe. Mobali waza motema mabe. Tout le monde a mabala mususu. Moi c'est libala ena moi si papa na bokoli mwana wana tangisi asisi ba classe mwana na bongi asungi pe papa wana mais po ni nte papa ko za motema mabe bo. Mwana le kwa za mwana ya yetende baby sa vie na ye. Donc pour nga moi c'est singa divorce. O za mobala vie na ye, ta za motema mabe. A baby c'est déjà vie ya mwana. Ngai au moins tangu tozo débattre sujet, il faut total à tous les deux côtés. Total à mwana, total à maman, total à papa. Toi tu es sûr que eza les loko moko te sala makasi bitement boy il faut ezala kana support moko ezana se mwana wana aza mwana mabete to mwana peut-être mwana nde abandaki parce que biso to ki sujet oyo maman nde mutu a relater to ki papa te mais pour selo analyse ko sala analyse ya likambo ceux qui ata ba juge ba juge tous les deux côtés ba ba place ni mabe outi mwana wana aza mwana netinga na ko loba de ma part na ko loba ke peut-être aza mwana mabe peut-être yende mutu a fongoli porte wana parce que tangu papa proposait que le quoi boy ce qui a mon bonaye bité tangu maman bango zaki présent wana soka episa qui est vérité de le début est-ce que moi na maman papa nga zo mundu ki ba moko abeti mwana o mona te quelque part puis mwana za mabe Choko ebi ke papa za mabe mwana za mona muke mona ina âge 11 ans
papa ebisi soki olobi na kosala yo mabe to ebite loko yo mo olobi akebe ebite loko ni papa ndeko lakisa mwana peut-être ndeko lakisa na ebite papa ndaza mabe mwana zaki déjà momuki mwana 11 ans mukie akoyeba ndenge nini oh mais biso toza na kinya to yebi bana 11 ba obotola ba femme mariée mabala bana 11 ba mito ya papa bato ya Sofia yo za na kino yebi ba réalité makambo oui na yebi mais oh wana papa ndabandaki mwana bato akendaki abi mibali te mwana bato akendaki peut-être pe Sofia peut-être pe maman peut mutu a fongoli porte parce que peut-être par rapport pe ba comportement ya papa est-ce que maman pas pour satisfaire papa tina souka est-ce que maman parce que surtout dans l'histoire maman zaki tout le temps na musala azaki tout le temps na travail donc papa mutende ko tikala na ndaku pona ko ba charge ya bana moni eza pe conséquence pe ya ba absence ya basi ya bala ernyos tout musala yo zotika papa na ndaku na bana mais papa ko sala on a libanda ki sala on pa mwana naza mwana ye so ezaki eza misusu moi c'est banda ko satisfaire yete akosala on libanda luki mo chérie na libanda soko ko saba poso mama ndai ko sala te soko ko sala on mwana naza lokwa mwana yete non Sofia nga naza na besoin ozwa pe par otala pe absence ya mwasi wana absence ya mwasi ndenge abandaki kobima to peut-être pe nzela nde yango wana est-ce que andaki kokipe bana na ye très bien parce que non toza ba maman biso tout toza bana basi il faut kolandela makambo ndenge ni ezosalama mutu tout déjà mwana na yo ya mwasi soki a régler maman nyonso tout akomaka dia mutema moto kolandelaka mwana kotika mwana balesi alete parce que mwana tanga utaka kin aye na poto atuni maman que aussi au régler maman ndima mwana ndima et puis maman que oui occasion déjà yango wana oh maman ngaki asala attention absence ya maman na ndaku tout le temps la musala talaka que tu na bana mike ndeko tika bango bana wana mike wana ndeko tika bango peut-être sort de yango ba conséquences yango na Sofia oui je place un peu cause en a raison place un peu cause en a raison de ba mon makasi oui place un peu cause en a raison place wana comment peut-être on a déjà moi na akomi bongo hein donc ils ont l'accès il faut keba la mona poza na mobile na sira yo ka de ba masolo ezaki za na mobile ya violer mwana na yo c'est ça donc fallait azala déjà keba na mwana pour que mwana ça régler mais aza vierge donc fallait akeba tant musu pe ko ça peut faute moi c'est pas to condamner mobile poto yoki oh moi si à lobby c'est ça mais to éviter oh mobile akoko yebisa biso to éviter en tout cas peut-être les musu qui moi si donc faute ya bango mibale donc tu éviter nzambe kaka sunga bango pona nga pe na osinga ka nzamba sunga en tout cas merci Sofia merci vraiment Sofia on a benga ma cousine chérie merci vraiment pour l'intervention na yo boyoki ndeko na biso ndenga lobby en tout cas soki mabe salami to jetaka sorka na mutu moko te il faut ko luka ba tout o esali que les atouts o esali que ma bemoko boye esalama peut-être maman la biso o ya koeli likambu tozo lo ba sujet o te poto chola o to condamné tozo tali soka que mbala sima ozwa mayele ba o pe bazolanda o ba ebike bazana bana na ndaku o ba yana bana bango na mabala en tout cas to bité que ba papa nyos tout ba sala kango mais faut que ça toujours vigilante ba maman faut ça toujours vigilante na bana o besoin na bango na mabala parce que tout le monde a question na bana mususu oyena ye na libala mais yende démon ya trouble donc yende démon de destruction a détruit na libala na yo bana wana bazali mais zape na bana mususu pe oyena bango pe na libala boye ba memeli o pe bonheur mais nyonso il faut que la vigilante en tout cas pour na ngai pour la maman la biso en tout cas na ko ba Nzambe a continuer toujours au soutenir yo toza pas tout ça la berère o ya za na erreur te zaka ala donc biso tout ça bato berère en tout cas Nzambe vraiment a continué à soutenir yo et puis naebi que yo en Allemagne et maman nana et fille à Londres naebi que maman nana et fille maman sociale maman pasteur oyo akutana kina yo parce que cher internaute o eza histoire vraie maman nana et fille akutana kina yo asola kina yo zana kondima naebi capacité ya maman na à soutenir yo à soutenir parce que c'est un dame oyo azana ba charge ba soutenir talaka ba biso ba o ba jeune fille mais azo soutenir biso toujours azo l'action de l'Nzambe azo conjoint biso azo la biso donc c'est pas facile en tout cas aza vraiment nan makati donc tozo continuer toujours parce que
Et ça facilite toujours opinion de ko bimisa. To bimisa moi et loko moko. Na nyonso to lobi to linga to bimisa kaka ba écran na bino pour que et ou soit ndeko na biso tango akotala ameka kozwa moi idée wana. En tout cas Sophia na zo rasusu pas na yo. C'est parce que tozo continuer toujours pour nangai peut-être place maman tikaka parce que maman tikaki mwana awa non Kinshasa na ebité ndenge to yebi keninga tikaka atikaka epa ya ba koko yo yebi ba condition oyebi maloba o eloba maka awa na Kinshasa ke bana oyo bakola ke pa ba koko baza bana o bazaka na éducation ya bien te bana wana bazaka ba chance te Sophia mabe to source to musisa likambo eza Kinshasa te eza place batika ki mwana te eza place batika ki mwana te po mwana ayeba ko bomba likambo munene boye mwana koma ki jana âge ya 16 ans na niveau ba poto po banda pe kotanga mwana ndenga za wata koli ana Kinshasa ke na 10 ans 11 ans ke poto soko ay comprendre ka ke na poto jaba vivre ka boye ene loko ko grimacer te ozomona donc ayeba ki janso parce que akoma ki jana âge ya 16 ans akoma pe kotanga za na ba camarade mindele mambebele source to base ya mabe e wuti awate esika parce que mwana wana selon de tozo ba eza lokola azana loko mokati na do ndiraza mwana moko azana misala mabe et salami donc base ya biloko wana e wuti awate que ça kindoki ya Kinshasa te parce que na Kinshasa to yebi bien que soko zana mwande ko na poto o ba ndeko na musu na poto ba ndeko musu bazaya ye mwana kiningana na poto to komona ba fandela elikita te ba bi mwana ndezo ke poto bazoke ko détruire na poto po ya kenda poto tamusa tinda ke lambate ni te est-ce que conséquence nango yango te Choco mabe uti papa tout ça ka kindoki te to envoûte ma problème so ko ba ke mon azana kindoki envoûte kinga ngona se to lo beno Kinshasa place moi na uti eza awate mabe e uti e pa papa ndaza mabe e be lo mwana bombi yango ti e comme na 16 ans mwana bombi pe akomaki déjà ko sepela nango yes ya mwana zaki vierge ebi mi yango moni so fela ebi si okay mwana sepela ki nango mwana wana nde azana misala mabe yende muta sepela ki nango pa abombi yango tamulai je te dis Choco exemple pona ko bomba misala mabe te donc abomaki akomaki ko sepela loko papa abandai ko sala ye amona esko soko abimisi yango papa aotika ko sala ngo po mwana papa kuti mwana za vierge donc mwana imakambo wana te esko papa nde alakisi ye mwana ayoki siko elengi loko wana amona soko abimisi yango pa mama donc papa aokate loko wana ndo sala so loko bando sala na ete do banda ko sako dato mama abimaka bomba tika na sala on sima ba continue ngoti na libanda c'est que source c'est Kinshasa parce que oh ngana ko loba Sophia non tous à la claire maman fallait la toujours na vie de prière parce que tozo mona o eza lokola envoûtement eza kindoki maman de fallait la vigilante te toi à la so ka femme de prière parce que moi na uti Kinshasa atika moi na muke a récupérer moi na 16 ans et na 11 ans. Peut-être ma baby c'est là qui est moi déjà na Kinshasa te Sophia. Donc kindoki zande papa na za misa po loko c'est les déjà kindoki baby c'est via moi là. Donc pour na couche ko na moni moi ça na sa ka divorce. Ba divorcer kaka. Mobala na za bien intéressant ma baby donc baby c'est déjà via moi na et puis sambu ici donc moi na yoki si maman sonne. Oui parce que maman na no tu vois où tu as papa a se expliquer ça bien na poto kuna moyen te ba publier donc moi na ba tete na ba dandi donc partout ils a histoire moko boye na mincho yo na le monde ezo lobama partout donc mon avis na pour ngai ndeko mwasi divorcer kaka mobala na za ndoki za mutema mabe na niveau mo na ebité ba divorcer na mobala na. En tout cas, chers internautes, merci Sophia. Chers internautes, Sophia a lobby que maman la biso il faut kaka a divorcer. Donc maman la biso il faut kaka a divorcer. Mutu azando kinde mubali. Quant à moi, je dirais ceci à ma grande sœur. Oyo azui problème. Na koyebisa oboye. Otika ki mwana na ajia Moukie, ce qui une année, ce qui 2 ans, aux humains na âge il y a 5 ans. Yo oyebi biso ba africain oyebi kindoka ba africain ndenge ezalaka pe bana oyo soki bakole pa bakoko oyebi ndenge bazalaka gate na ba makambu ebele. Yo eloko salaki ya liboso opesaki beaucoup plus confiance na hôpital que Nzambe.
Or que ceux qui ont associé qui nyonso, ok hôpital, associé penzambe, ok pena mwana, okoti ba prière, okota prière te que pour moi non zandoki non. Okoti ba prière pour que nzambe a orienté yo, nzambe a la kisayo. Comment oko marcher na mwana oyo? Parce que aza mwana yo ozwa ki ye mukie, otika ki ye mukie, nzambe a la kisa ondeni oki ko marcher na nzambe a soutenir yo, a pesa ba tout oyo les atouts oyo oki ko marcher na mwana. Peut-être peine na se a prière wana nzambe pa linga ki aloba quelque chose, mais yo o pesa ki confiance beaucoup plus d'abord dans l'hôpital sans que au consulter nzambe. Donc c'est un peu ça to comme que déjà na suka tozo chité, na zozo nga Sophia et puis to clôturer émission na biso. Sophia monde de la fin na yo et puis conseil sous kapona ndeko na biso a retenir nina oyo ko ebisa ye Choko dengan bakara place andi yuzo condamné mingi maman na mwana so mobali na zaki gère mibali balinga te ke soki bali mwasi na mi maman na ndako mais fala boya tika mwa mwasi batabenga mwana ne kuna te tika mwana ko ila na e awa donc ti andima ki mwana kuna po ba ki 15 l'intérêt comme c'est deuxième femme na e donc papa na zandoki azandoki aza pe mutema be donc c'est que ça ba ndenga set na mwana na asala on pe na bana mususu ya ko violer bana ezandenge na e aza mutema ba zandoki donc conseil na pesa ndeko na ngaka ya mwasi soko bandai ko sambela tetelema na mabondeli makasi nzamba lingi yo et puis muto abimaki na ndoto ya mwana ezaki ange nzambe nzamba lingi yo makasi continuer ko sambela soko sambela ka matisa dosi soko sambela te kota na bozindo mabondeli nzamba lingi yo mobala na zaki mobala vie na ote nzambe jamais pesa biso loka mabe mobala na za déjà loka ambuma mabe ko bebisa détruire yo vraiment to ba bebisa lo déjà mona liboso mabe makasi ba détruire nde yo conseil na peso kaka telema makasi na mabondeli nzamba ko sunga yo do mabondeli kalo na yebisa o yango na suka mabondeli kaka yango wana. En tout cas, merci, vraiment, merci Sophia, merci chère internaute. Bino Ozaki toujours bandela émission na biso titre comme si son asuka émission comme dia na suka mais monde de la fin nanga na kolobana ndeko nanga mwasi. Nzamba soutenir yo. Pour la yo papa. Ne te pense pas que tant que le sujet au tozo condamné au teto misi mona onte que totiki non? Tobande ko ça pour faire comprendre cher internaute bana nzambe ndenge diable azo konza monde. Ndenge diable azo konza monde. Yo oyo ba papa oyo bino bo mesani que soko ye na moi si ye na mwana ye na libala. Aux yeux comme ça est deuxième femme. Boza mibali mabeye ba ke yo oko umena mukilité neti batu abwe baza batu faut pas ba umela kana mukili. Et puis ceux qui ba kangi yo faut que ça lamba moko condamné à mort puis peine na aussi bien on bala moko okufi papa. Yeba ke oh yo sali. Oko futa masumu nango ko buka mbuma nango. Bino pe papa botikali bo sala kango bo continuer ko sala. Peut-être y a eu chance. Ya yebani. Et bani facilement mais ya bino ko zala ozaki kaka likolo moi ya batu okufi. Penzamba ko sala ngo et ko salama. Mais pour na maman na ngai nzambe vraiment soutenir yo conseil na kopesa okotsa kaka vie de prière makasi aza toujours moi na yo limbisa ye oh nyo sande ko sala peut-être azaki na envoûtement ayeba quitter peut-être diable kaka muta sali boto ba envoûtement et mamba ba famille makabebele ka pour que ba détruire yo mais ba détruire yo te nzambe azana yo ba ke okoza su libala koleka wana okoza libala koleka mais koza apprécier te zala mingi na vie de prière en tout cas nzambe a soutenir yo nzambe a pambola bino ba onstu boza ki wana pona kolanda site la mino bolinga kami planète nana et fille. En tout cas, nous avons rappelé bino abonnez-vous massivement. Bobenga pour le site nabino planète nana et fille. En tout cas, le numéro ya wana ezana c'est bobenga. Ba conseil nabino, soutien nabino. O nyon so azana don ko pesa pour na ONG nabiso nana et fille. En tout cas, bobenga mais nous avons rappelé mo s'abonner. Ba monsieur eza bien on so bolinga ka bagag banini. Na caméraman nabino fidèle esclave nabino ya fidèle Chilo. En tout cas azana toujours pour appeler sabino bilili ya malam. En tout cas nzambe apambola maman nana et fille maman Élisée
efie apambola yo nzambe apambola mama nana efie en tout cas abakisela yo mikolo ebele na nyonso tu ozo salela biso na site en tout cas tokutani na mikolo ezali koya soki nzambe a permettre Sophia tokomi na suka bon na sepeli mingi donc na pesika mbote na bandeko na nyonso baza na Londres na Paris Bruxelles na pesi bango ka bambote belé ba s'abonner na chaîne biso Planète Nana et Fille donc ba s'abonner bokota kota na lingi bino mingi nzambaza na bino ba gros bisous pour na bino nyonso en tout cas bayate barata bakota te barata babi nana Planète Nana et Fille nde makambu mikolo en tout cas des gros bisous bye.